que la cause à Paris pour la délivrance et à bateau en privé. Batanga mite to pesa bango itoi pe to pesa bango. De la République, Félix Tshisekedi na molonga na Mama Denis Nyakero pona kende musika te na bani ko se présenter nanu. Le nom c'est le prophète de la nation de Batobengangai Moïse Kisebwe. Pourquoi prophète de la nation? Parce que ba prophétie oyonga na pesa opena pesa kabatu et ratakate et ça accomplira parce que Nzambe tata nde a révélé kanga ba biloko ba prophétie na za don pona mboka na biso Congo. Pourquoi pas même na Afrique, pourquoi pas même dans le monde entier. Yom dozana mbasu. Ba traité yo, boluki banganga kisi, boke ba chaque coutume simbate, boya kusifere pananga iboko mona. Ozana miom, ozana kiste, balobi botakate, nani aloba ke botakate, eza makambo ya lokuta, lukangai. Okobota mama mboka seja awa tubuto wana pasa nzambe akumisama kimbanga lobaka ngai miso nanga esuki awa mais oyo akoya akozala elenge akosala akoleka ngai maladi nyonso oyo zanango mbote de partout bozali kolanda biso mokili mobimba na kati ya chaîne na bino Ediba TV ekambami na humble serviteur papa Ediba likambo na moto te maboko nyonso pembe lokola motema na ye moko. Lelo toyeli bino mwa message ya makambo oyo ezali koleka na kati ya mboka na biso Congo ya koperdre artiste ya monene na kombo ya Wilfried Bilonda Mandi. Ediba TV elali te etamboli mpe mpona kozwa ba information mpona komemela bayimboka oyo bazalaka bone na kati ya chaîne oyo ya boyebi mpe bakosala mpe baanalyse mpo disque oyo tozali kosala toujours baenquête tozali kokende de gauche à droite mpona kozwa ba vraie version ya koyeba liwa ya ndeko na biso ya mwasi oyo azalaki artiste asali mpe théâtre ebele na ndeko Sedibon asali mpe na clip na Inos B azalaka mpe na TikTok na ye aza artiste mpenza oyo ayebanaki na kati ya réseaux sociaux asalaki kotika biso na mokolo ya vendredi à partir ya ba 22h nde epai wapi tozwaki sango ya artiste na biso ya monene Bilonda Wilfried Mandi. Sango oyo eza peza sango moko ya esengo te sango moko ya mawa oyo ya komona elenge mwasi avec plein d'avenir na ye ezali molai pe liboso ya kotala ke subitement akende akufa si trop jeune ezali peza kitoko mingi te na makambo tozali kopesa conseil même na batu tozali kotalisa batu mokili lolenge ezali kotambola na batu ya batukutuku ya mitema mabe oyo batondi na se ya moi oyo okoyeba te nani yo ozali kopesa motema ozali kopesa confiance mais ba misusu batalaka yo na lisu mususu pa kotala na lisu ya azali koluka yo makambu bandeko basi usot bandeko mibali mususu pe akoti kaka motema mabe kaka ya kotala ke lelo ndenge ngo zanda munganga spirituel bo munganga spirituel abunga munganga spirituel avandaka na Afrique du Sud papa Ediazabo on a rien seulement on a tout ça kana Yesu Masia pe Nzambe nde azali kosala ba opportunité nyonso oyo moto akotya bwanya akotya maele akozwa tala elenge muke mwana mwasi oyo atiki pasi na kati ya famille mama na akolela to kolanda ngo ba image ça nous fait mal banani bazali na sima ya liwa ya mwana mwasi oyo tobengi yango première partie émission oyo première partie première analyse donc c'est que toza pe na deuxième partie pe deuxième analyse ekoya na mikolo kaka na kati ya semaine awa nde tozo kokende toujours na ba renseignement pe na banquête na ba yimboka oyo ya Ediba TV ba okita sur le terrain pour la cause de la biso toujours ba message pe kopesa biso ba réalité vraie ya koyeba eloko nini ebomi mwana mwasi oyo. Alors Ediba TV tozalaka mingi topesi mwa image pote bayimboka balanda biso ndenge nanu mama ya mwana mwasi oyo Wilfried Bilonda
ndenge azali kolela mwana ye ndenge azali kotika ba message na maye oyo elekaki ebongo na kota na mozindo ya kosala analyse ndenge na kolanda bato mosusu bakoloba ezali Inosbi bamisusu bakoloba ezali Sedibon bamisusu bali koloba eyali ba camarade na ye oyo bakoti na kati ya motema mabe parce que on juge que il avait quelqu'un oyo ayeki kozwa ye moninga na ye oyo ayebani te azali ekoni ayeki kotanga ye na mosapi alobi yo mikolo okomi na meya tala kosalaki clip na Inosbi okomi na meya ya repondaki moninga wana ke nazali kobundana kaka maloba wana nyonso oyo arepondaki moninga wana banani bazalaki wana mpona koyoka maloba wana banani oyo bazalaki pembeni ya koyoka ye babengi ye eske azongaki mpo amanyola na baninga oyo ke mutu songolo paka zwinga tala bendinga balobi ezalaki vers 17h mutu wana bendaki ye ake kosolola na ye na vers 17h yaka tosola nano pembeni ke na ye libanda nde baye komona ye mowei akomi na hôpital ndenge toza kolandela banalise ke ayaki na hôpital mutu aye kotike na hôpital azali nani oyo aye koloba kozwa ye kokende na ye koloba na ye kokomi na meya ebele baoyo bavandaki na ye oyo babengaki ye abimi na ndako na 17h bao wana bango bayokaki message wana oyo ye alobaki bayimboka tosalaka banalise ya likambo moko na moko. On dit souvent quand quelqu'un se prépare pour te battre ou bien pour te tuer, yango tolobaka lisesemo ke loba mutu soka azali kobungama ou bien mutu soka bombani aleki yo na bwanya aleki yo na maele. Donc yo mutu okomona oyebi te oyo ye asali. Peut-être il sait déjà que neti ngai mutu lokola ngai papa Edi Diba okoki jamais kobimisanga libanda ya ndako na ngai so na sina koti. Wana eza ba principe de vie ya ngai. Soki na sina koti na ndako na ngai ata olobi ke il faut que nikopesa nga meya ata osali nga krokini na bimarati. Na bimarati wana c'est moi. Donc c'est que soko ya ko battre nga c'est que na ndako na nga. Mais soki ke yo bengi ngai na kotaka ekalate nakendaka epai bamelaka masanga te nazana ba principe de vie mutu na mutu akana ba principe de vie na ye ezali toujours kolakisa bandakisa na bandeko oyo mosusu batikali bosala ningele ya koyeba ke ngai so na guti peut-être kelasi na uti nzela bo mosala oleka place bo moi cop en tout cas sala ningele nani akobenga yo et puis quand on t'appelle déjà quelque part on se vandi mutu mosusu aya azwa yo toke topusa na mwa lisolo pembeni faut kobuya. Bon, il était confiant avec tout le monde. Oh, elobaki ne maloba wana nani mutayoka ki maloba oyo balobaki na ye. Toujours Ediba TV munganga spirituel na manyola ya ngai na lakisaka na bandakisa na ba exemple oyo ngana zolakisa même ici ezalaki ngai na kosala yango te na kokende pete parce que lolenge mutu aotambola na mokili ya se ya moi oyo faut kozala na bwanya mingi. Bwanya mingi moto nyonso azali moto te moto nyonso pa kolinga réussite na ote réussite na ezali kaka toujours na Zambe bayimboka na bokebi pe na bwanya na kati ya chaîne na bino Ediba TV quand même na humble serviteur papa Edi Diba na yaka kosala analyse pe kolakisa na bandakisa tozona nous première image oya mama ya Bilonda na kombo ya Wilfrid Bilonda Mande oya tikaki biso mokolo ya vendredi le 10 juillet na mboka Kinshasa tolanda mwa extrême okeyo etamboli na ba réseaux sociaux nyonso pona koyoka mama na ndenge ali kolela mwana ndenge ali kotika lu 100 jours to maloba ali koloba pona kolela mwana na ye. Dino Media balancer les biso image ya mama ya Wilfrid. Wa mwana ngai wa mwana nga kufi na accident te babomi ya koboma parce que médecin lobby poumon ezalaki endommagé asali hémorragie interne il faut makila bima na kati na bilamba nezalaki mobimba on a problème komi na osengaka basunga basala soutien makasi atikelinga mwana 2 ans ye moko papa ne akufa atika ye na 7 ans ye lelo akufi atikelinga mwana ya 2 ans mwana ngo aza wapi reye aza wapi bayela ngai ye
nazosenga bakonzi ya mboka bosunga ngai. Mwana azalaki jeune avec une seule fille, mwana moko ya mwasi na moko ya mobali. Balongoli ngai ya mwasi natikali na ya mobali, ntango nakomona oyo mobali nakobandolela. Basunga ngai batala liwa mwana. Bayimboka bouti kolanda extrait oyo muke ya quelques minutes ya kotala mama ya Bilonda nenga koliko lila Bilonda na ye. C'est ça le message que Ediba TV eye kopesa na mokolo lelo. Oyo papa edi na ye kosola na bino kosala ni analyse na mayo ezali kolobama na réseaux sociaux, kosala ni analyse na ba oyo babengami pe basala ya Nzambe, oyo bazali kosala critique, oyo bazali komesa wana ezali ba analyse te parce qu'il y a des analyses comme biso tozali kosala na ba yemsu bazali kosala critique ezali lokola moto azali koloba ndenge na moni moko monsieur JF Ifongi oyo azalaka musicien ya quartier latin ye alobaka bongwana me ngai na kopesa na ye te mpona kosala tak pa monsieur JF Ifongi ezali koyebisa moto il y a un analyse et puis un critique. JF Ifongi ye azali kosala critique, azali kosala analyse te. Analyse yango nde tozali kosala nani azalaki na ngonga oyo basimbaki na loboko na moto amemaki pembeni maloba oyo moto wana alobaki na ye na litoi to alobaki epai bavandaki nde babengaka analyse yango wana nde yo kovanda biloko ya koreflechir yango wana eno critique attaque ya kolobake ye Bilonda ebimi ke comme ye asalaki clip na Inosbi nde abomi ye. C'est-à-dire, oh, il a lingala ya biso ba pauvre congolais tolobaka alekisi ye na moyeke, alekisi ye na monama, alekisi ye na mpungu po azali ko préparer ba concert na ye ya salle oyo tobengi arena. Je pense bien, ezali ya salle ya arena si je me trompe pas. Dengue to komaki en revient ya arena. Je ne suis pas sûr que ezali bongo parce que balakisi que avant même ye mwana mwasi ya kufa Inosbi aboma garçon moko asalaka pe so clip na ye akela okufa na ba côté ya ba Congo kuna avec le nom de je veux voir Makera, je crois bien Makera. Il était aussi l'un de asalaka clip pena na Inosbi année passée. Que paix à son âme, il n'y a pas Kendaka Koufaka, donc Aneo Ezali Bilonda Wilfried. Le mieux de dire ça, mais de ne pas dire que Yé Asalaki Clip na Songolo Pakala, après Koufi, combien au moins une vie quand quelqu'un est toujours célèbre, même si on est journaliste, on est déjà célèbre. Le loyo, Batouba Kolanda Papa Edi, dans la famille à Papa Edi, Koufe Gros Alati. Na famille à Papa Edi, Moutakoki Kobelati. Parce que ce qui est abeli, la papa Edi amati. Et pourtant, il a dit qu'il y a des Nzambe. Et tout le monde temps, laisser temps au temps. Et nous, surtout, nous croyons avec Dieu. Tout le monde a gagné sur une fidélité. Des communes, c'est JF et Fongi. Ce qui vraiment zali mosali ya solo. Obe ozali ko sala be mission pour bosala ka baisse. Na ko conseiller ok. Koti toya ka mutu te kolobaka te ke mutu wana mutu asali eloko wana po ye mutu asali boye po aleka mutu wana mbeka te. Yango to kolobake mutu oyo ozo kobimisa ye boye oyo azali kobongama soki ya bombami si akoleko na mayele te tosala ningele na mokili oyo ya se. Alors eloko ezali ya kolobela yali ke Bilonda Wilfried na nzela na ya lekaki pa ndeko se di bon elobami pe ou soit tu dis bon mutatrikeye eboy omoni oye kangami likolo efungwami na se oye efungwami na se kangami likolo eye banaka kaka ata lelo tolali tokei makila ya moto soki ezali na ba compte à rendre oye wuti na ba famille ou soit ezana ba quand je dis wuti na ba famille tozana ba spiritualité moko tolobaka ke tu as des comptes à rendre avec ta famille soki bozali na bondoki o ezali na kati ya famille na bino songolo pakala ekoki koleka pe na nsima ya nzela ya bato oyo bazali bato ya misala mabe mpona koya koluka yo kufa. Tout le monde doit partir,
tout le monde ezali chemin na biso yango. Mais tellement que toyebi que quand on quitte cette planète côté tokendaka toyebi te yango nde esalaka bato kobanga somo bilobi obela moke okei ekomi ngambo abeli mpona nini asalaki boye mpona nini. C'est ça aussi des problèmes, c'est ça. Alors papa est dit na bwanya mingi oyo tozali nango na kati ya ba chaîne oyo nous venons faire des analyses de montrer aux gens que quelqu'un peut avoir un accident à un quelqu'un qui est jaloux de toi. Oyebi ni komo mabe osala ete mais moto akomi kaka na motema mabe vis-à-vis na yo alingi yo te. Biso awa en Afrique du Sud tomonaka yango même na ba niveau ba misala tozali kosala tomonaka yango même pas ba sud africain oyo tovandi na bango na mboko balingi biso te. C'est ça. Ozomona oyo boza koyoka nyonso wana ezali makambo ya lokuta mais tomonaka yango ka quelqu'un t'aime pas akoorganize le yo même bataillon ya ba oyo tobengaka batoti yali bamiyibi brikan oyo babomaka bakobomo mpona mbongo moke mpa na biso eza lokola 50 francs. 50 francs on peut te tuer ici en Afrique du Sud. Ozolanda. Donc alors yango totalisaka bayimboka ke tosala ningele kotrace mutu te surtout awa tozalaka soko yoki kaka ke yo ozozwa ranki ndambo ndeko moko congolais ou bien na sud africain moko bien na Zimbabwe Malawi tosalaka effort ya kosenga bolimbisi mpe kobendana kolakisa bango te ke yo ndo osimbaka meya ovandaka na babar kolakisa bango mpe te ke yo moto olataka kitoko koleka bango kolakisa bango te donc soivement un peu réticent là tu vas mieux vivre. Même nous les Congolais, même nous les chroniqueurs congolais en Afrique du Sud tout ça na ba jalousie à batomité mamabe ebele tolingani te yango na bobwanya motu na motu azalaka na clan na ye oto bengana groupe ba congolais. On a des amis, on peut s'appeler ngana kobenga peut-être Mbouyi leki nango azana pretour to benga Kasonga Mbeli les journalistes oui avant na pretour aza koloba makambo solo osoko mona to ko benga parce qu'on se connaît là on peut se côtoyer mais ba misuso batika les akaka problème c'est le problème yango moni biso ba yedi bati vieux to kata be makambo ke na yo ki musicien songolo pakala ye na ke ni koyambe na aéroport po boyoka groupe songolo pakala na groupe pakala babimi ba ye po basala allusion ba komo betuna o babimeli wapi yo ndo sala kama ba chaîne na mboko bena se ya moyo to evita tikala na nyonso za koluka sala biso to vandi to kotala ya mibale toke na point ya likambo mwana oyo asili kotika biso Wilfried toyeba analyse oyo tozali kosala ezali mutu oyo akufi na kati ya famille songolo pakala mama na botika kabana na ye mibale ya mwasi na ya mobali oyo ya mobali kuta zaka na mbujima ayeki kaka mpona makambo wana. Alors tosalaka attention ere bokosala baanalyse obe boza koloba likambo bolobaka yango te mpo bosalaka pese bato balanda bino boloba likambo ezali na réalité oyo ezali na nzela oyo ezali kolakisa ke oui ça ce sont des vraies analyses et non des faux analyses mpona kopesa kaka ke base mokili mona oza kosala mosala Alors tokozala no spot publicitaire ya mama Kilen Kota mama social oyo apesaka lopango na talo ya lipa ateki na tongo apesio na tongo plutôt na pokwa oyo kosilisa kaka ndenge tozoka lipa papa mama batekaka mapa si c'est 1000 francs okopesa nano 500 na pokwa oyo kozwa donc bola na mama Kilen Kota pe soki boza ko atteindre ye te ndenge na moni bandeko mosusu bazali kosala deja na kitoko j'ai aimé babengaki papa Edi Diba mpona ko atteindre bango na vrai numéro peut-être bazwaki mama Kilen te ya kozwa ye lokola ndeko Tchola père double Tchola epai ozali bambote ebele tokoma kobengo tour du monde yo moko oyebi lelo oza na mikili ya poto lobo oza na kati ya Soudan apres oza na Kisasa Tchola papa mapasa mosala kitoko ndenge ozali kosala mpe kosoutenir œuvre ya kulutu nao papa Edi Diba monganga spirituel likambo na moto te
Kulutu ya Akon Mayar, toujours la famille c'est comme ça. Nzamba Lola Azalana Bino. Tous on a sport publicitaire à Maman Guylaine et bon tozongana. Masolo na biso ya mokola lelo ko sala analyse ya leki mwana yaya oyo asili kotika biso na kombo ya Wilfried Bilonda. Ndeko papa, ndeko mama, ndeko mwasi pe mobali oyo nyoso azali bongo koluka kosomba mabele to pe terrain pona kotonga balobi kimba na lombango na Njili Brasserie référence Rocade balobi na minka kende bongo na lombangu na société Infinity Homme et Travel okozala mobimba. Moi de la femme oyo moi ya basi basali bongo promotion bona ba oyo nyoso balingaka bongo kozala na mabele na bango kima na lombangu na Maluku centre sele sima ya mozole ya chichi bongo okokutana na bango bakopesa yo terrain na prix ya kitoko asi balobi pe soki okei okutana na bango te benga bongo na numéro oyo 089 91 51 27 51 to pe lisusu na 099 55 82 577 balobi kuna okozwa bongo mabele ya $1000 ti na $7500 okozanga te kima na lombango soki ozali bongo na mbongo na ndaku kofandisa mbongo na ndaku te lukaka ozwa mwe mabele na yo po opema kitoko wapi na Njili Brasserie nalobi société oyo bato ya serie nde basalaka kuna okozwa mabele na yo na kimia na makelele te koma kolo lopango koma bongo mama bayer to bayerese adresse bisika oyo okoki kozwela bango ezali bongo na bureau na bango Colonel Ebea à numéro 195 immeuble Sadissa référence FICA premier niveau na localité okozwa bango mobimba. De retour na kati ya chaîne na bino Diba TV kama bina humble serviteur papa Edi Diba likambo na motote maboko nyonso pembe. Lelo tokolobela likambo oyo tinati pona kotalisa bayina mboka bayebaka lolenge nini ya kosala makambo pe na ndenge nini bakoki kolobela likambo ya liwa ya moto. Ezali eloko moko ya esengo te. Ezali eloko ezali kosala biso pasi. Parce que moi j'ai connu la fille nenga tournaka na c'est dit bon, j'ai connu aussi la fille elle a qui tourner na Enos B Star na biso azali ko préparer ba concert na arena. En tout cas kozwa sango na ye tolandeli yango kozwa ntango moke liwa wana ezali kaka na troupe ya baninga na ye yango tolobiki na mokili ya samoi oyo moto akoteka yo azali mpe kaka oyo ayebi yo malamu kaka groupe oyo ebengaki ye na telefone yaka tozali na kermesse songolo pakala groupe wana na ndenge ya logique oyo papa edi na banalise na bwanya biso toza nango nde bango nde bautilisaki sikoyo ezaka neti yo bimisela ngai soki ya komi wana biso toyei korécupere groupe wana yango nde ebimisaki ye parce que groupe wana moto epesi message ke moto wana lobi na ye okomi na mbongo moto yango bango bayokaki yaka yo komi na mbongo bando osalaki clip na yo na Enos B yaka nano te nakomi na mbongo te nako yaka toswala na pembe nde bakei na ye bakei kosala basali mpo baboma mwana bato yango tolobaka na bino na kati ya chaîne oyo Diba TV kami na humble serviteur papa Edi Diba mokili oyo faut kosala attention kosala vraiment ngele koyeba epai wapi okotya lokolo nani yo okoyebisa ye makambo réseaux sociaux oyo etondi na bato ya mabe mingi etondi na bato ya kutukutu bato ya mitema mabe batondi trop na kati ya réseaux sociaux tosala attention moto nyonso na kati ya réseaux sociaux azwa na cope na ye
mutu musu akoya boye na kati ya réseaux sociaux kaka ndenge amoni yo kaka na kati ya réseaux sociaux asengi yo mbala moko kabelanga $50 kabelanga $100 yo yebinga te. Comment toi tu peux commencer à me demander seulement l'argent? Alors ezali ba voix oyo biso ne ko ba journaliste boye ezali ba voix oyo biso to ali poto sala musala na biso, mais ça ba voix oyo te pona ko créer ba relation moko inutile oyo ko créer biso un jour ba problème ba imboka. Wilfried Bilonda Mande asili kotika biso na mokola le 10. Rebisi bino ke oyo ezali na no premier volume, tout ça na deuxième volume, toujours l'enquête continue, le temps que corps ya mwana mwasi wana eza na kati ya morgue et dibativi pe kolala te tokoyela bino sur ba version mosusu ya mibale après quelques mikolo awa pe dans 2-3 jours pour bozwa deuxième volume pour bolanda biso très malamu mama Deborah Diba landa biso bien pour na koyeba eloko nini ebomi mwana mwasi wana pe banani bazali na sima ya liwa wana. Parenthèse toke susu mosika ya kosala analyse mosusu balobi muto ekotika corps na hôpital bayebi ete wana baminganga bayebi ete bamoni atiki mutu alobi ke na lokoti ye na balabala na ye kotika ye akei eza lokola mutu akweyisi porte-monnaie mutu mosusu alokotaki porte-monnaie abimisi mbongo na kati yo mutu oye kolokota porte-monnaie na esika ya mosala oke kotika yango peut-être na management. Na management c'est-à-dire pas ba gérant bazwi batunyo na kati ya porte-monnaie ezalaki na toka la moni na kati ya porte-monnaie lokoti mais batali na caméra baye komona kaka place yo lokotaki mais tant mosusu place ekweyelaki ezalaki esika mosusu mutu wana aye kozwanga ye kobwaka yango ere asasali mission na ye. Tosala attention okokoyela pe libabe ya likambo oyo oyebi te kaka ndenge ozwaki motema malamu ya kotika po mama ya Bilonda azali koloba ke badokter wana baboye kopesa ye image ya caméra oyo mutu aye kotika mwana na ye na l'hôpital na heure nini na 22h05 mais ye asili kokoma na hôpital na 22h45 heure babengi ye babisi ke no bayaki na ye akufaki te azalaki kopema pe koloba yango naza kotalisa bato tosala ningangele mingi ozalaki na o passager mozwi libabe mais soki ozali innocent pa nzambe toujours bakointerpele yo justice ate etelemi mpona kofaire souffrir yo mais nzambe soki alobi ke yo ozali mpenza innocent ozala innocent. Même quand on fait nos émissions ici on a aussi des risques de faire pas l'erreur de mal parler parce que quand tu parles mal okoko ya pe na babeba bayimboka tosalaka attention tosalaka ngele na mokili ya tata nzambe ezalaki mpona kolakisa bato ebele ke liwa ya mwana mwasi oyo ekoma esika kosala babese te ekoma esika koloba oyo te etangamaki te ezalaki te elobama na oyo ezali mpenza ya solo oyo elekaki wana. Tosouffle susu moke na mama Shela Mwanda mama oyo asalaka bolamu mpona bana oyo bazaka bana betike oyo tobengaka ba orphelin bana mingi babwaki na babalabala babimi bashege babimi bandoki bafami babwakaki bango baboti bakufaki papa kufi mama kufi mwana se retrouvé orphelin a se retrouvé orphelin et esika batikaki ye soki bazalaki misato mine comme bazalaki mikie bato wana babwakaki bango mama Shela Mwanda akolinga bato bongo te aza kozwa bango yango toye kosala appel na yo mutu kolanda lelo yo spot publicitaire à mama Shela Mwanda eza kaka te ye nde fo asala soutien wana na moke ya $1 oyo kozala nango okobenga na numero wana pour aussi support bato wana kosupport ezali kopesa maboko ndenge nga papa edi na kopesa pe maboko boye na spot publicitaire mpona kolakisa bino ke epai wana bakoki mpe kosunga bana wana na nzela na yo na nzela na ye na nzela ya ndeko mosusu mpo bana wana bazwa mpe esika ya kopema bavivre lokola nos enfants à nous oyo baza mpe na vie ya kitoko. Pourquoi toyede mama Shela Mwanda te totika ye moko abundana na Pasteur Stani eza kitoko mingi te papa edi diba atelemeli yango alobi vraiment aimons-nous ndenge tozali na bomoi na souffle de vie tosungana yo mpe moto okotala papa edi zwa sport oyo
paza yango zwa émission partagée partout Nzambe akopambola. Tokela lombango na spot publicitaire ya mama Sheila Mwanda, mwana mwasi azali kosala masolo kitoko pona kosunga bana na biso na cadre ya baorphelin. Et ça la pesa malamu. Merci. Tozo sport oyo Gino balancer biso sport. Dans les seigneurs nazali chez la Mwanda Fondation na eli sur liboso na bino pona osenga bino merci na ba oba soutenir orphelinat chez la Mwanda. Nzambe alona apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo bozanango à travers Fondation chez la Mwanda. Nzambe apambola bino na eli sur liboso na bino pona kosenga bien-aimé okanisa bana na bilamba okanisa bana na kolia okanisa bana na minerval okanisa bana na ba soins médicaux. Nzambe akozanga te kopambola bien-aimé ozana posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda. Nzambe akozongisa bila kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Voilà de retour na kata chaîne na biso Diba TV kamami na humble serviteur papa Edi Diba likamo na moto te maboko nyonso pembe mwana Nzambe na ekopesa bino pe annonce ya spot publicitaire moko ya concert moko ya monene tozala mona commune ya Mongafula chez Mère Joe sur bypass tozanga te na mokolo le 8 août 2026 donc mois prochain. Artiste na biso ya monene na kombo ya Gino le boss akopesa biso toujours ba le meilleur oyo ya komasse mitema ya ba peuple nyonso congolais oyo bazali nzinga Ipen Cité Verte Rond-Point Ngaba Limete Lemba Matete Gino le boss ye asakangi kwa nyonso tu wana bana livulu ba étudiant ya campus bozanga te pona koya ko soutenir ya bino artiste na kombo ya Gino le boss apesaka toujours pas plaisir oya longolaka batu ba stress oto bengi ba souci oya fongolaka toujours ba le meilleur na batu nyonso pona ko zwa ba le meilleur ya kitoko Gino le boss oya pesaka la bonne musique oya tai asokolaka mitema ya bato nazangi na moko na maloba mokolo ya le 8 otobengi le 8 2026 donc le 8 août 2026 chez Mère Joe sur bypass et bani et ça na mbongo miki te 5000 francs ya pamba yaka au soutenir artiste na biso Gino le boss bayimboka tozongi na lombango na lisolo oya biso toyaki na moko alleluya mwana biso artiste tika biso na kombo ya Wilfried Bilonda Mande totikala toujours na batitude ya kosala banquête yo moto landi émission oyo pona koyeba nani azali kosala biloko ya mabebo parce que touti kokufela pe moko pe awutaki garçon moko awutaki na mboka ya Dubai asalaka ne ba business na ye kombo échappé nga moke bauti kokotela ye na hôtel na ye na flat hôtel babomi ye donc une affaire de 7 personnes eza penza ba signe moko ya malamu mingi te
na mboka na biso na ba insécurité ya boy, c'est-à-dire la criminalité et ça vraiment makasi. Bato bazali koboma, les gens vont faire n'importe quoi pour la jalousie. Alors, balingi koyoka te muto abimaki, balingi koyoka te muto azana meya, mais batongo bazana meya wana. O bolobi ke mwana na sali clip na inosbi. Mais il y a junde meya o ba PC pa inosbi. Bongo ba inosbi wana. Vous comprenez? Tout ça live. Ngele et pa iwapi muto baki ko PC moi quelque chose, muto aza ko bunda vina e yo yakaka po arachango na zuwa ya nini. Asoki mwasi na yo ye mwana wana bilonda abomaki abimaki na mobali na yo et surtout basi ya bakonzi ebele baza na mboka na biso baza na biloko wana ya ko éliminer pebe na bato mibali na bango bazonga komona mwasi ya kitoko te bazonga komona mwasi ya kimotane te fio abimi aza kitoko kaka koluka ndenge nyonso ba éliminer mwana bato po atika mokili nde soko bomiye mobali na se mobali na kotika mobulu soko bomi mwana mwasi wana soki vima liwana eza na sima ya bakonzi moko boye ou bien mokonzi moko boye soki yo bomiye nde na sima yo otiki mobulu ou bien ovandi na ndako po problème eza kaka moko mwasi no alingi nde yo bima te. Alors comme yo lingi ko mwasi alingi kobima te changer so basi bakitisi motu mobimba bakoti na sa mabele likolo na yo loyeba kokomi na malédiction moko ya vie na o mobimba. Il faut que moi na oyo bateau basali loko ba se repentir. Moi je vous dis la vérité avec les prières que nous allons faire, vérité et kobima. Ezalaki ya bino humble serviteur papa et Didi ba likambo na moto te ndenge na lobakango maboko toujours pembe. Lokola motema na ye olandi nga na gauche okozonga toke na droite okuta na ngati okuta na nzambe na ngai oyo nga na tshaka mabolongo chaque jour na se otobeleli prophète Moïse Kisebwe oyo azali toujours manto na ngai bayimboka Ediba TV ezalaka mingi soki epesi na suka ezanga esaka kopesa ba dédicace te na bayi oyo baza ko partager biso bazali kopesa biso ba le meilleur lokola Mama Agnès Diba Poutuville grand terre nanga propre na mosala kitoko zali kosala ya ko partager chaîne oyo ya frère na yo ya ko partager ba émission oyo pour lobby to soit pas le meilleur. Na pesi mbote na fiston Kabwena ya ba Kabwena na pesi Dadini tout les Dora pasteur Dora ya ba 15 ya ba Louise ya ba Tété ya ba 25 na pesi bino mbote ebele tellement que bozala ke belé ba misusu ba kombo et chepaka ngai na pesi Edi Kanto mon ami Kazadi na mboka de London na to pesa kesu kubuta ba mbota ebele bozoka ba mbote na ngai bo partager ba émission botika ka bongo te bo partager ka yango mokili mobimba na pesi président of Jim Jimoni bato nyonso bazali kokamba retrouvailles des anciens de Mongafula bambote ebele pa ebozali nzamba lola azala na bino abatela bino tomonani mokolo lobi soki yesu masiya azongi te tozwi ya biso yango wana bye bye. awa toza na rocade nde bozomona nzela oyo euti quartier 1 ekoti boyeboye eketi Efobank ebimi ti aéroport donc toza na njili brasserie précisément nzela monene bozomona eza rocade awa toza concession na biso nde bozomona bato bazotonga déjà bozomona bato basisa bafondation misusu bazotonga bandako misusu basali déjà babeton bozomona donc awa eza nouvelle cité na biso tofongoli awa na niveau ya njili brasserie nazo répéter entrée nango eza na entrée ya quartier 1 prince bozomona ya monene euti quartier 1 eketi aéroport Efobank ebimi donc eza nouvelle concession na biso ba concession na biso ya njili brasserie eza juste na makadam de bozomona to respecter pe en prise donc tiki susu 15 mètres na prince malgré que prince basali eza dimension monene na biso to respecter son prise to tiki susu 15 mètres na prince terrain na biso ne bozomona surface eza plan courant eza à quelques mètres bat bani je kotonga out nazo répéter au sombi otongi ofandi mbala moko ba bayebeli vision bazotonga déjà ba complexe commerciaux le long ya makadam misusu ndozomona fondation ya béton oyo bazotonga complexe commerciaux moko boye bazosala mwa ezala mwa à 2 niveaux yango moni abandi déjà na fondation ya monene